awa. Est-ce que lelo basenga bino sumbongo pona robota na maternité? Maternité, comment on fait hein? Voilà. La jeune bino boyeba que bozali priorité na ngai. Nalembi komona bino bovandaka na chômage. Boyeba que tango kaka nazo banda deuxième mandat bino bokope mate. Nakoningisaka bino tout le temps. Mikolo nyonso tozali kotinda bakulutu ebele bazokende retraite. Ba place ya sika ezali kotikala. Ezali pona bino ba jeune. Membalo yo ekozala makambo te ko bazo engager pon ndeko ya to mwana ya. Te. Mbalo yo mayele na yo moko makoki na yo. Okoya osali concours lokola mwana nyonso. Ozala mwana mokonzi, ozala mwana mobola ndenge moko. Oya kozwa azui l'État engagé. Soki bopesi ngai bavoi to gagner élection, bien sûr tokosepela na kotambola lisusu Congo mobimba na pesa peuple congolais merci. Et puis natala ndenge nini tokoki ko continuer misala oyo tobandi. Misala ezali kotia courant mai nzela bisika nyonso na Congo. Po soki biloko wana ezali te moyen to développer mboka na biso ekozala te. Tobandi misala banakin bomoni banzela oyo banda bobotama ezalaka te. Banakin bomonaki likamu isi oyo tokamwisaki mokili mobimba na bajeu ya francophonie. Kasi nga nalobi na bino francophonie wana bomonaki eza moke. Oyo toza na mayele ya kosala na mboka oyo eza nano ebele. Toza nde na besoin ya mikolo, toza nde na besoin ya confiance na bino. Po soki bino bopamboli te moyen topusa na liboso ekozala pe te. Eloko moke ya kosomba lokola loso, lokola masango, lokola manio, biloko oyo biso moko tolonaka awa na Congo, tolingi koluka badola po to importe uta bamboka mosika. Nga nalingi lisusu makambo wana te. Yango wana politique na biso ezali ya kolona na kati ya Congo. Kosunga ba agriculteur oya biso kobakisa production na bango pe kopesa misala na ba Congolais. Soki tosali bongo te tokotikala kaka baumbu ya ba économie misusu. Est-ce que le 20 mototu à côté les mawa? Le 20, est-ce que bino nyonso bokote les mains? Voilà. Merci Mingi. Alors, tokozala molaïte lelo ezali mokolo ya fête. Lelo eza mokolo ya fête.
Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.